Wadol. Yo ye oyeko loba makambo pona nani yo. Oyeko loba pona Patrick Igor. Nzoka Patrick Igor. Bon, na piana no mbote. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote pana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Cynthia Wadol, ba vidéo otozomona ya Patrick Igor. Eza ba vidéo il y a 2 jours, ça fait 2 jours. Donc ndenga nazo sala émission lelo yo ba vidéo oyo Patrick Igor asalaki yango jeudi. Jeudi oyo, non lelo jeudi. Jeudi oyo na 16h. Kende na Facebook na omona kizaki direct asali yango sikoyo. Sikoyo Wadol elongi otozomona ya Patrick Igor. Azola la libanda. Position otozomona Patrick Igor. Ne longi yo na bisikaza. Patrick Igor azangi ba document ba passeport biloko tu. Elongi otozomona ya Patrick Igor. Na video asali na 2 jours. Na bisika sali. Patrick Igor azangi moya kozongela poto. Na modèle otozomona Patrick Igor na video oyo. Est-ce que Patrick Igor na moment oyo azangi ba relation? Tala Wadol. Babiloko mususu soko yeko loba. Ata babengi yo atozo émotion. Ata mutango aza na danger. Luka moyen otuna. Même biso tant to benga ambulance to police. Soko bengi ate na téléphone. Ata likambo eza grave. Bakolobano simbaka a téléphone. Lobaka bazo continuer kotuna. Ata yo muto koyo ngo kufa bazo continuer koloba. Loba téléphone katana yango moko. To katana po likambo ye grave. Donc yo Patrick Igor bosolo lika ya bongo. Ozaki na ba question mine na kotuna ite. Po Patrick Igor soka bungsa mikanda. Ça fait siko 2 semaines banda bungsa mikanda. Siko na 2 semaines yo fazane longi mususu. Parce que ozana ba démarche ko tete mikanda. A ozana temps ya kuvanda calme boite à l'aise azomela surtout abwaka ngo so na Facebook. Et tant qu'il yebi awa na poto tozo luka to salisa ye. Tozo luka to aide ye. Tozo luka azonga na poto. Atchaki pe numéro na ye wana soki ya Orange Money. Na bandenge tu akopesele mbongo. Batinda epu pa ya Marilor. Batinda pa na ye moko. Batinda pa na yo. Siko dans 2 semaines nango. Yeyo. Tosala siko yo. Mikandeza kobunga. Azola la libanda. Ou bien flat sesilaki. Bayibie tout na mbongo. Est-ce que na 2 semaines ako vivre condition boy? Ata ba lobi ba aider. Ba ko aider li bosoto ke na ba. Ba mone longino te. Soki aye ko lakisa biso elongine boy. Na kati ya ba moment difficile, c'est que eza biloko mibale.
ke eza nango base naza nanga bien nazomela ou bien nabongisaki biloko wana me bakangi mutu wana na récupérer biloko nanga tout complet yango nazosepela ou bien nakoko traité mikanda nazwi badocument nanga ekoki deja sikoyo mbongo basungi nga deja na bato ya kini nazozonga poto. Donc image oyo ezaka image ya bonheur Cynthia Wadol. Sikoyo awa ye asali video ya boye. Entre temps yebi ke apiaki yo message yo lobi kolekisa ngo pa ya lor. Marie Lor pe alobaka makambo serie alobi. Abosani kutu Patrick Igor afingaki na ninga osakana te. Afingai na ninga osakana te. Mais Marie Lor andimi a passé message. A passé na plus de 12 000 personnes. Sikoyo Patrick Igor iye yazobima. Awa abimi boye na image. Alors, ata yo moko Wadol. Likamuni ne kosama sikoyo. D'après yo, fo ya lisusu yo Wadol. Oleka susu pa ya lor. Oloba. Pourquoi Patrick Igor abimi? Pourquoi Zoloba te? Azomi laksa na kati ya Facebook. Mazo laksa na cité d'ambiance. Azomela. Alati bien. Bilambeza propre. Mbeboros. Azales. Tala Wadol. Selon Ngai. Patrick Igor soa kendeke Congo. Azane bien. Soki Patrick Igor alobai ke bayibe biloko akosaki biso. Soki eza bezite ekokozala sheri na ye mutakangie biloko. Oui, po Patrick Igor na Congo akendeke neka bolingo. Akendeke po alova. Alova mutu moko pe azana via bien. Abonaka mbongo. Ndaku, c'est vrai, azoluka ndaku. Ndenga bandokende kuna, po abandola la kuna ala na flat te. Alobaki na yo ezapo na nini kuto. Alobaki azoluka ndaku, po flat eleki dépense. Mais bon, Wadol na lobano. Ezaka apona bongo te. Flat, bien sûr, eleki dépense. Mais, yokanga bien. Mais, soki Patrick Igor azokende Congo, azoluka ndaku. Ezaka te po flat eleki dépense. Pona, chéri na ye alingi de Igor aza un appartement po ba vivre amour siko bien. Po Patrick Igor, relation o azwi na kati ya Congo, ya bolingo na zoloba. O ya bolingo, eza relation sérieuse. Po so totali Patrick Igor, avanda na poto, tomona ina ba relation te amoureuse. Nani amona Patrick Igor awa na relation amoureuse. Azala na bango, mais tomona te, po ezala sérieuse te. Ba relation amoureuse ya Patrick Igor awa na kati Europe ezala sérieuse te. Siko na Congo nde Patrick Igor azwi relation sérieuse. Donc soki agangaki awa mikande bungi seke ezali bazalaki na mésentente na amour na ye ntango mosusu biloko nde etikalaki kuna abimaki na kanda to babimisaki ye yango akendaki na flat ti abengi biso. Soki bongo te eza nango base. Mais Patrick Igor ndako wi akozwa
tout d'abord ye te mutu amandofuta sheri na ye mutu amandofuta mpo Patrick Igor mbongo deja azali nango te mbongo mpe azwaka na poto yango tama ndongende futaka kuna na kolia na kotambola appartement wana azoluka mutu akofuta yango kaka amour na ye ya vie relation sérieuse oyo aza nango dopo Patrick Igor azwi nde tio ya bien kuna tio yango eza kaka love mosusu aza nango te Patrick Igor azokende kuna te koteka bavoiture azokende na bacontener rien du tout azokende nde vie oyo tozomona image aza na boîte azomela mbebo rose mpo Patrick Igor aza mwana poto aza mpe na beauté aza jeune mbebo rose est-ce que Patrick Igor basheri bakokufela ye koleka okozwa Patrick Igor otie wana ozwi mura otie wana ozwi Kovo d'or otie wana ozwi Mike Lokamba otie wana ozwi Passeport rouge otie wana ozwi le Kechu otie wana en tout cas Patrick Igor Kamba olula aza mwana poto awutaka poto aki Afrique pendant 2 mois aza toujours na tene ya poto siko azongaka poto ntango akozonga tene ebebi te ntango akoya so na poto awa arapidité bilamba to ya poto ata ya moins cher mais ezala kaka swag mbebo rose ekobeta nango so yango moko donc ntango akokita Patrick Igor nde mutu akokanga relation sérieuse voire même Patrick Igor sheri na ye bazobima na ye fo atielaka ezuwa mpo Patrick Igor bato ebele bakoluka babeta sheri ya Patrick Igor mosinzo donc Patrick Igor kuna a se retrouver voire même eza vrai moment a sentir mpenza ke amoni valeur ya poto na ye lelo na valeur ya kimoto nsima na ye amoni yango sikoyo mpe amoni bisika bapesi ye valeur na vie koleka oyo topesaki na poto awa azomona yango lelo na Congo donc Patrick Igor aza na vrai moment ya vie na ye azali un homme le plus heureux azovivre relation sérieuse aza en couple alors wadol yo oza pire ye ayebisaka makambo moko difficile na bamoment difficile oui mais makambo oyo aza nango heureuse na bamoment heureux azoyebisa te kaka nde soki otuni Patrick na video ezalaki ndenge nini akoloba tala kaka oyo akini te ere moko fo kokendeke boye bamona moto ya poto Patrick mbongo bambongo kaka tozwaka na poto biloko ya nango moins cher ata boîte komona no rien akoloba no makambo likolo likolo mais Patrick bel et bien aza na couple relation sérieux appartement oyo bazozwila ye kuna eza neti engagement na libala ezozanga kaka lopete na mosapi donc ndenge aza wana azodondwa mpenza aza mpenza na couple bato mpenza bamonaka mosolo donc Patrick Igor kala te na bakongo tokomona asombi ndako na makampagne to na ngaliema to na bandali kala te bokomona ngo kaka nga papa robo nasukisi awa botikala malamu etiao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.